Alors Kunzardo ba te belé ba ebelo trop de départ côté affaire longo en plein succès au yesh héritier Watanabe au bois qui générique retirada au sali la plaie le bon temps et kangi mais au longo ils sont en plein succès Kunzardo au yesu pembeni ya bato ba to longa pembeni héritier Watanabe pas si très longtemps kuna na memangamba wenge pas faire à contrôler tous les esprits du monde. Dieu d'abord la double. Ma mère Miline c'est m'a tous fait peler. On a faux papa. Mais idéologie mikolo eza faux papa. Soki mutu azana ba azana ba mbongo ebele, comment yo kozana ba mbongo ebele? Comment kozana bilambe ebele? Dépend on a la team Wata. C'est là que c'est nazolo bati. Nga nazo silisa fona pesa ka ye po eza vie na ye azo vivre na corps na nga fona lobela ka ye. Tika fona lobela ka ye na vivre kana lobela ka ye. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Merci à toi pour la confiance de la nation Tonton Banda, mon boss, Pichumanga, boss lady. Merci beaucoup à toi, moi c'est Apembe, et puis sans oublier Berger Junior, Marcus Ngangil à la prise des filles. Merci pour la grande équipe de Clébois.com Kinshasa. Alors fidèles internautes, je reçois Kunzardo, un ancien du groupe Jet Set, l'orchestre cher a fait rigoler, et puis du groupe Latim Wata, l'orchestre cher à héritier Watanabe. Alors aujourd'hui Kunzardo a bien choisi de faire les chemins avec ceux qui ont été bien également au Baotolo, on n'a pas si très longtemps à côté de l'artiste héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs. Alors raison pour laquelle je reçois Kunzardo pour en parler concernant cette actualité. Mais au moins avant d'y arriver là, laisse-moi remercier Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris. Merci beaucoup à toi. Dieu m'a béni, il m'a donné Raoul Boukamou, Motonanza, mes grands frères propres. Et puis les jeunes premiers de Toulouse, Platini Mouindou. Merci beaucoup à toi. Comme je l'ai dit tantôt, je reçois déjà Kunzardo, appelé autrement Général Etumba. Général Etumba, bonjour. Bonjour, mon prince Bakali. Bakali, faux jeune. Faux jeune. Faux jeune, on a pas comprendre, on a concept. Ah, c'est une idéologie na yena ngo mikolo yo. Bato tu na yena mambo epesa ke kangaka. Et après crime na pesa ngo avant ezana trop c'est trop témen. Neti yo sala émission bien. Ozana ba vie ebele. Obi oza faux jeune. Comment ozana ba vie ebele? Les années que non yo zo gagner batu boya, yo za faux hein. Yango wana Bakali presse yo oza faux jeune kaka. Mais ma biso na mo ninga akapela muki. Te. Yango le weza crime rezo bomba mais y a un album. Après maxi single auto album. Ou kasa album ngana na nzembo. Keliaza na nzembo, batotu baza na nzembo et tout ça. Oh, eza bongo. Non, tamola, le soir to s'avancer boito, tamola parce que toi nzela, comprenez que notre do sola, mitukezo leka avec général Etumba Kunzardo, chef d'état-major, ma tamola bongo. Donc voilà, et là pendant l'album Eya, mais idéologie mikolo eza faux papa. Soki mutu azana ba azana ba mbongo ebele comment yo kozana ba mbongo ebele comment kozana bilambe ebele comment kozana ba kozana lupema nde fallait azabo c'est des fallait za faux papa comment kozana succès na bien fallait kozana succès ndebo faire kozana succès pone c'est kozana succès na lingi na kende fabrigazi bango to baba faux jeune idéologie mikolo ça y a Willy Moucheni faux vieux ya Willy ngamona simbe pena meko Prince Bakali a pesca vioza faux papa tena pe faux yaya voilà comment au kabila ba mise tumbongo aussi la raté au koma code ya Congo vioza faux papa Mbelani na Londres faux papa faut kota Vicky Mbelani na Londres faux papa donc et tout ça faux papa Claire Bobou la Babyface Claire Boula yoza faux jeune pour y tatina bilukelanga chef d'état-major faut boire kanga Claire Boboula ya idéologie mikolo comment goza na bilambe bele ta nenga na zabo na faux papa mais c'est la sana tuna na faux papa pardon na aider yo oyebi ke loko lati oyo na mona kango keni mbumba arme loura lata kango yala na Bordeaux avec la collection 2019 et ça na mingité na la faux jeune bon Kunzardo za bino zoge nga mutu na kotsa su poulinto babenga jeune propre na ndenga animation te na ndenga animation à part ba Céléo ba Bill Clinton
bakaluji po tozana bato bilamba babeta bilamba bazala de bazalaka seleyo te bazalaka seleyo besa mambo azate na mambo yo te na makambo yo te bato bayebi yango pe bien tozonga place tozonga la biso na ne bato bayebela Marquis Ngangeli Claire Bobula Baby Face Raoul Bukam te na ndenga nzambe masana nga za bon animateur boka bien ayinde to sola na makambo te na makambo yo te na makambo yo ndenga te omoni mutu musoko ola te lamba bien mais taille na gune beteleli ngai siko tozalaka après c'est Kaluji c'est Léo na génération nanga ezanga oh mais c'est le les gars na bateva lobi pecho na zalaka propre nga lobelaka forme te mais na lobelaka propre na ba kanté propriétaire si là parce que na ye habillement na moni en tout cas merci Prince Bangali c'est le oh na longwa pas te na ebika ah longwa amandenga longwa boye azosila ozo même pas bilamba bien bon oh yo faire na no silité na age na bonga na gesila est-ce que comment faux jeune le wanga bo faux jeune faux animateur tandengo faux animateur idéologie mikolo voilà to baloli bien comme mabe to benga ngo faux Prince Bangali Bakali Christian Cosderen donc soza bon c'est comme il faut jeune ekokanga na net mais pourquoi ton actualité Kunzardo bato bayebela kio à côté oui auto soleza maman actualité faux jeune na poto ba bekangi poto pona sola na Claire Bobula Baby Face na Christian Cosderen Nzambe ya reine abi Prince Bakali idéologie na reine mikolo ezaka faux jeune est-ce que Vicky Mbeladi na kosi alors Kunzardo bato bele bayebelo trop de départ côté affaire longo en plein succès au yesh héritier Watanabe au bois qui générique retirada au sali la plaie le bon temps et kangi mais au longo ils sont plastique c'est Kunzardo au yesu pembeni ya bato ba longa pembeni héritier Watanabe pas si très longtemps kuna na memangamba wenge pa fere ndenge Nicodème akendaki sko na ba répétition wenge bazobelela merci petango ye babela kunz etikali na éviter ba mona question na kangi kwa na opesa image à scam c'est que quoi on est à musique maman coin maman otambola kwa nezaka ya yo ko sala ba jeter na raté faux jeune faux animateur ko sala ko ba jeter sikoyo ngambo wana elata kinga oui balingi siko batrikele nga po ba effacer nga tango nga siko take Tumi envoyé de Dieu naza na Pérou Tumi envoyé de Dieu eza dimension casse ta recherche sikoyo Tumi azali représentant na ye na Congo ezanga ya ba indien dende to mona ba vodou nde to mona ba science mususu yosko na ninga bente yo mto sima awazate je crois yango na tika mande fe bele eza stratégie kisina Tumi te ezaki nga na simbaka nzambe oya contrôlera monde entier oya kelanga na yo ye babenga ke Tumi maître de temps et de circonstances bongo yo moni ekolo nini eleki bendie na makambo neti biso bangala toleka batutu indien na ndinga mabete na ndinga Congo te na ndinga Congo mais il y a un monde entier à contrôler tous les esprits du monde Dieu d'abord la double ma mère Miline Zemba tous fait pelé on a faux papa mais bien ma mère Miline Zemba tonton Tiamuna Palace tonton Tiamuna wa mutu nanga kala mutu na yo faux papa tonton Tiamuna na yoka kombona déjà na jet set tonton Tiamuna Palace donc immeuble sili dans Angeli Yesolo Tiamuna pardon ngamo fona zala teko saba jete Tiamuna faux jeune comment gotonga parler côté wana oda faux donc et voilà bango baza taka na bale balongola bango siko poni balongola bango double ba ça la confusion to pour ça na biso boy comme to sola mituka peso leka to tika passager leka mituka leka nango alors to kota na kata question na biso par rapport ya intégration on a départ na yo na orchestre ya héritier Watanabe to ça na to la réponse la félicité oh wenge ngo bazelanga fere na bakalikil na ye na bato na ye na ba idée na ye na olobelango za ve nanga oh
nzadi na ye nanga na wengete na ye la team kalikili kako azolongwa susu azozonge pa fere ba générique tellement naza tumi naza pouvoir na ba pouvoir ba indien nga naza indien lelo na nzambe ya ba indien wa contrôler le monde entier na systématique surtout les États-Unis lelo vendé c'est ba indien kota na recherche au monde te ba yesa nga na fere ba manisa nzambe ya banzambe fere ba manisa yesa nga bi end les au contrôler monde nazo solano esko nzambe na bango na beti na corps na beti ya zao so depango na la team wata olonga la kasi nazo lobati nga nazo silisa fona pesaka ye po eza vie na ye azo vivre na corps na nga fona lobelaka ye tika fona lobelaka ye na vivre kana lobelaka ye après la team elisoso o akolongwa akozonga jetit jour moment nazo mo contre-temps na yaki répétition ba 16h lelo pena ko sa test na jetit irata sus na vana nga na longwe na longwa pour na promotion générique wana beta po ba indie baza lelo siloge tikala watande makambo nana pesa ye makambo watane elo kala so na vote ko katana pour na mona ipe héritier watana ba bois kaka on a concert à village te taninga posté na leli esala inga sko mawa ya bulo na yote goga te alexi ba capacité na ikaza polyvalent artiste complet chanteur ako bwaka ngape na ko yemba na nyango na no ya yibolingo shida yibola otiki bolingo simo pumbwe chaka se tongisa le boki bama ki sale éclosion na sopanga mais oui bien na sentir ça kasele kanga kaba et tempéri soki urageye ekokite ko devancer c'est masia moyo na ko boka lo fere na ko yemande lo kwa fere te mais na olongola suba to bayo bakangi matoyi bayo ka fere mais za nzembo na ye ako na ko yemba ko leka yete eriche pa ko boka oleka ngate ngai quelque part côté na ngai salaki ngai moi passe mais promotion le roi naza Inde le roi naza indien et tout ça et ça là qui na longwa pour akunda lisusu bien s'il te plaît abeta liboko na liboso ndia et pas je peux kisi tant abi s'il te plaît je goga mutu na temenga na kendanga na mambo boy voilà nazalaka ni mutu ba polémique ezanga tina voilà tant générique on a aussi la promotion à dégâts faut simba et il y a un mois il est na TVT bonani nazo yebisa au moins générique on a su bato bachango na TV kanza ngoza ya sika clip excuse ba clip nyoso zo bima clip eleki clip on est par rapport na miso s'il te plaît voilà raison toi na ba cri bien wana toi na ba y avait bomba anania tozana ba tozana ba le mama nangaye asali ni Kongo yo lele libinza soka samoko libinza ekanga mabor na boma omoni ngai nazana na pouvoir na ndule na studio ponde to boka na masa na ambulance boye ça bombe plus que bon mais Zalaka ya Willy Pendier le champion dans la carte à La Rochelle faux jeune il faut jeune ya Willy Pendier né na champion adol ba faux jeune donc Marquis Ngangeli caméraman faux jeune i maman na idéologie te ko sala ba jeté naza jeune naza tumi et ko sala promo na tumi na yo za contaminé na koma subata ba end kuna kiyo na mungala na beta gambandaka mona yegi sasa na ke kuna libo mbandaka na ngona pouvoir po yota mususu bota mana gisasa ngana bota mbena mbandaka parce que mbandaka wana na yekola na kasavu bunga mona kasavu boya ko saba jeté ngaka masolo ba Liverpool jenga abetela masolo tu naza mona lingwa la kasavu bunga na koli ona lingwa la o eza pembeni na biso na gomba naza mwana ngo grand frère nanga aza suna 4 parcelles apart na po yaza azata na ba 10 na Kinshasa o grand frère na biso nazala na famille ya mutu mbongo mutu asoma pala général Mayele
résidence na ye konfananga asomango ba 600 et quelques 1000 dollars. Alors, il s'appelle Kounzardo, chef d'état-major. Alors, comment on chute parce que la télé c'est comment est Mazingo? ndenge oyoka Kounzardo Mazingo to pour ça parce que tu as 400 là déjà tout ça en studio to bazala poser trop c'est trop zoya to na ndia yawa benganga plus de 143 89 71 29 373 Mac oh ya solo arnakelia ayebisinga na sali na studio ndi azo yebisanga arnakelia mabeza principal kali pardon nakota nona yo ka pesingai monde na dalobaka vandisa batu na yo parce que ça là vraiment juste que tous au moins éclaircissement par rapport ya ninge au rejoindre ba master na yo puis bozana studio ba ya Willy Musheni ba obenga yo ba mame Milinzemba tous pepele ya Willy Musheni faux vieux vie komo goza na bambongo ebelo edaka ba mise ba futaka bandaku bazalaka lesi mutu ba calme soko za faux vieux net na longa makolo ba Keni Mbumba tanengo longa makolo Keni Mbumba Armelou Keni Mbumba yo Keni Mbumba faux jeune idéologie mikolo ezo kanga monde. Alors pèse là ba dédicace non parce que ozonga des studio mais au moins dans linga va aussi ba dédicace attends-moi à capella mouké pardon pour la plaisir ba to ba la biso. Mama aya Keni Mbumba faux jeune Nicolas il y a lingua bon allez mama allez Charlie Aba faux papa Vanessa Batunayo mama Yaniki Kayenga faux jeune non quand ils sont moi ba bilo question en bien kundulupe bon donc bato balingi ba benga poto wana ndiai lelo to cha ba ker ba guitariste ba to cha ba ker ba plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 ya Willy Musheni otika nga to na liambongo no mo boye kana émission na leka wa faux papa opesanga ya Willy vient nga pena ya ba côté wana ya ba jet apesi tous les leaders Fali Poupa fait Richard de Poule Kofi Olomide vient attaquer vidéo moko boye combattant Olomide na baron ma lobaki donc et tout ça na pesi sous nani ba leader baza mobile fabrication maestro non na biso nani Robin Mondibo mais mikolo na yene lo mo boye keba ba ko interpeller pe biso mais ba interpeller te keba po eza ezoloba po eza ekolo apena ekolo bino sikobo okene tokozo ekolo pena ba minene ya banzele wana merci merci beaucoup Kounzardo merci à toi ya Willy Penzene champion à la carte à La Rochelle nous sommes clébois.com merci de la nation tonton bana pichumanga boss lady merci beaucoup Berger Junior Marcus Ngangeli à la prise de vie Fogène. Retrouvez-nous au prochain numéro avec le même plaisir parce que nous sommes clébois.com la chaîne d'actualité et d'information et merci beaucoup.